on doit porter tout plainte ce message Châtillon Gobila parce que tout ce qu'on caille donc vous avez accepté le lopé baro kangayo pour papa l'escroquerie bongo ouais va bien escroquerie de sali parce que mais yo mona sala kango na mona babuso baboité na mona buso to boité papa wa bon ke papa za bon ke ale mbonga de faute au compter ngai na bigisi lokuma de faute lo batika tsaka kongo sa message ata ofingi sina zwa antique ofinga wana na lobinga na zwa kita 1000 francs tei. Oh, soit disons on va salir ngai na tout ce que j'ai fait pour des femmes et na quelque chose que des femmes na Cameroun na Douala et puis ça risque na su risque dans matana Kenya Cameroun même peut-être 1000 francs. Chabakei je peux ça sous na maman na lela sous Chaba Chaba mais oui Chaba na boy na lapi na boy on na boy rolia nya inanga iko jamais na rolia yango. Donc, ma sangago mélange. Encore famille qui dit de 25 000 $. Parce que on a joué en man chante tangi kombo na yo. Nani? Ba ba to zoki mbongo yo pozali. Papa ba yebi. Man chante ko ko se. Bien, ba yebi vérité. Ba ta misi mbongo ba longoli 7 000 $. Nous sommes avec des fois ça dit bloqué. Tu fous à 3 000 $ studio, 1 000 $ il y a clip 4 000. Tu peux chanson pour ma 3 000. Papa écoute. 5 $. Batangi mbongo bapesa mambela bele 3 000 $. Moni ba manda ba leki mo ba botamusu ba waka sokite le mutametana anti shock ndengai. Beaucoup de yemano bien te. Oyi ba oyi magano lisusu te to ba bongo. Donc babi ba mingongo ba to ba lembongo wana ba mingongo ba ngate na pesa ba mbongo ngati. Le vrai problème c'est pas les missions. Le vrai problème c'est message de Salemba. O kangaye yefa mona makala. Il faut mon makala nanu tango bima nde a comprendre moto a sakana kana yi mais anya o sali lelo samedi akoye ba déjà wakanga yi mnyango te parce que hier ko la asakana match la mwana ngala tsala mwana tenga le tsaka Congo tabu ça se confondre mais c'est de Salemba papa vécu s'est retiré déjà intérim déjà ils ont prendre Azas a pouvoir et engager immigré. Est-ce que moi ils allaient à réunir un bon wana pour que vous ongi ça? Artiste congolais. Moi tout le temps en journée mon rolia 3 4 fois 5 fois. Bana Belgique, bana France, bana Allemagne, bana Hollande, ngongana bino koki ya délivrance. Tokozala na bino le 26 février et kozala na 15h côté ya Gare du Nord. Tozana beze boya ebele. Mingi nazana beze ba o batambola partout, ba luka ba délivrance ba zoate. Boya ko vivre ndenge boko bika mokolo wana boko kangwama. Tozo kozela bino na moto. Il voyageait en Galilée prêchant l'évangile, chassant les démons et guérissait des malades. Il ordonna à un esprit impur de sortir d'un homme, guérissait la belle-mère de Simon-Pierre et purifiait un lepreux. Wana musala ya Jésus-Christ de Nazareth oya salaka pe et comment na makumi na ye na Marc 1 21 45. Na yango musala yango Yesu Christ de Nazareth apesi pe na basal na ye. Oyo ezali bongo apôtre Martin Makoma elongo na prophète Moïse Makoma oyo wapi Jésus-Christ de Nazareth atindi bango na 2022 oyo le 26 février na Bruxelles capitale ya Belgique pour bana ya Nzambe bazolobiko surtout que mutu moko te akutana na Jésus-Christ de Nazareth azongaka lolenge ayaka tala le 26 février 2026 yo oyo ozali na Bruxelles capitale ya Belgique kozanga te na journée ya délivrance oyo Nzambe akosala bilembo pe bikamusi le 26 février à partir de 15h, ne manquez pas. à travers basal na Nzambe apôtre Martin Makoma elongo na prophète Moïse Makoma moto kana na Nzambe moto oyo milimo nyonso ya shetani. Loba bonjour. Bonjour. Loba comment ça va? Comment ça va? Le 26 février 2022 oyo kozanga te na mobangi na délivrance oyo ekosalema na capitale ya Belgique. Le 26 février bokomona loboko na Nzambe. Loboko na Nzambe za mokuse te pona kosunga yo. Misu na ye ekangami te pona komona souffrance na yo. O souffrir beaucoup.
botamboli partout tozali kozela ba o bakenda partout bafuta batike partout mais mokolo yango loboko na nzambe ekosunga yo okozala na délivrance totale alors bopesa nde mitema na bino mokolo yango nzambe na bino akosalela yo Jésus-Christ de Nazareth aza le seul des solutions. Amen. tozokozela bino na moto. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah, nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Nous sommes déjà avec Chaka Congo, artiste. Chaka Congo. Chaka Congo. Pondu ya Congo. Ah, Pondu ya Congo. Asbel artiste en danger. Voilà. La minute Sengo, nane Sengo. La minute pour impact ma casse. Non, impact c'est non. Tala déjà balak sera déjà. Tala Sengo nanga yango yo. Tala Sengo nanga. Kokoshi. Les gamins de Chikapa. Le retour de Kokoshi. Kokoshi. Chaka Congo. N'habité, tout le monde y vient à Bisso Coco, déjà à Libanda. Alors, Abimi, quel jour a celle aussi tant de mois dans Sainte-Pépé? En tout cas, je remercie la première dame, Maman Denise. Merci, maman. Merci. Fondation Denise Yanker, en tout cas, merci. Mon émission remercie Loko et Salemi. Je remercie papa Elombe. Parce que il y a un dossier, et comité à niveau. On a remercié Marcel, Joël, Banawana, et puis que na osanga surprise Banawana. Banawana bazali exemplaire. Batiki papa na bangote. Balali na papa na bango tout na batanga passe ko simbaye parce que azali malade ko simbaye ko na tika na cicatrice na soka ngai. Va dire nzamba za lokumu na remercier na famille ya papa Kokodioko. On vient de remercier Kingai, na remercier Batnuso ba soutenir Kibiso pour la Kokodi comme niveau ya Likambanzambe. Maintenant tout ça la campagne ya batse na maboko ya Nzambe parce que tout ce qui me dit ma bezo bundisa yeso ndenge nini mais malheur longa bisoti. Ya kokolongo la nini toi na jour ya na leli pour la fondation Epundi Makasi. Kokodioko abima na mawa abima na pasi na delimiki. Combien de mois na CNPP ya Coco? Voilà photo la moi là. Voilà, toujours on a Chaka Coco. Je de tika yo monaki. Omoni ezali émission moko bato comprendre mon na Nzambe. Dieu m'utilise. Tant que je utilise ngai na mi bela katolote. Na ndimaki te un jour ngala kuma mukumba nzama memi ngai. Kokodio ko yeyo mais cette fois-ci to ko sala effort to retomber sur la même erreur te. Parce que même baninga ba comédien il y a ma polémique te. À part papa Elombe tanga yaki ko mama fondation Joël Koloba. Tout le monde est artiste comédien mon côté bah nous t'as ndeko na bango. Vous comprenez? Tout ba vérité parce que na matanga le Kokodi wa kufaka ETNC babimi ba comédien ba biso ma matanga. Est-ce que ba association esama ka pona matanga mon esuka ndeko na biso mungenza même problème que ba uzaka ngana kufa ba ya mbongo boy kundire que na matanga nde komisika ba ya mbongo. Voilà. Yemo yeki baba bêtise ça na matanga il passe dans shaba. Hein? Est-ce que ma benne ça la kabango? Parce que même temps au shaba belaki toi qui n'a papa na biso diande mos. Biso je crois de yo banga ça voilà. Mudabanga sangona c'est Yves. Comprendre? Même en place vous allez avoir kaki akewa. Et puis kaki akewa. Kaka en face kaka ya
boulevard na Interpol esika moko cool kitoko yango moni awa tokofana okuti biso bino mpe kotambola na bimaki kokodioko tomekana na tambusa esika zwa vraiment parce que auti na CNPP en tout cas merci surtout nazo remisa mingi presse en ligne presse en ligne bomoni makamba kokodioko eleki na TVT ba TV normal po mbongo ezalaki ti me presse en ligne bo accompagner biso amuli mabasa merci amuli mabasa merci mama na biso bondo zeidio Maman Clotine Reine, maman Lili Manjongani, merci. Hein? Oh, Bengi Sandra Bumba, Ale Bumba. Maman Nangai Bondo, maman Aningomba Kota Noir. Coco Zola, Fouman pour tout, Espé Moussi tout. Basalaki tout. Même Hans de Zolo. Le seul, et dès que c'est Hans de Zolo, on a la monaki. Vraiment, la spécifique Coco Nzombo. A Sepeli, Ndekonangai, Jean Moulaï, Sepeli. Papa na biso surtout mangobo ne otanga mone boye aza ko sepela vraiment que nzamba za lokuna moni mama venanga mangobo biso ba motebele na mama voilà Rose. Voilà, merci beaucoup papa Nchaka Congo. Bonjour nano. Question nanga ngana tuna yo Kokodio kwa bimaki jour nini est-ce que kobima kokodio kwa bimi boye est-ce que akozonga lisusu na hôpital to akobima libela yango oyo abimi est-ce que ezosenga pe nini soit ba traitement na ye sili to remercier d'abord fondation Maman Denise en tout cas ngana loba kambo kitoko na kumisaka je crois Joël Elmangoloba Marcel bana wana vraiment na sa bon surprise maintenant faut landele sikoyo o baba yango ni norme ya muto malade asa malade il faut la compter ba kisne il faut pas tout respecter bah qui ce n'est à Zouaka. À part ça, en tout cas, Yemoko, lobby. Quand ma bengai, papa, a mis bien. On a vu un waka. Bagina Boutou, lobby, lobby. Après, la fondation, il y a Maman Denise. C'est la fondation Maman Denise. On a foutu qui facture la CNPP. Maman Rambonne, il m'a dit pourquoi. Pourquoi remercier? On a toujours reconnaissant dans l'ambassade. Mais déception dans les côté on ne marche pas les mots. Bande de comédien en tout cas moi na koluba. Il y a des choses que bon batté. Kokodio Kazali acteur du groupe Salongo. Bato basali ba les gamins de Chikapa, basali mon bébé le groupe Salongo. On reconnaît les bons amis de malheur. Kokodio était abandonné, ni n'était pas famille biologique. On a remercié vraiment maman na biso Rose en tout cas nane sengo parce que babilo ko yali témoignage ndenga ba ibaka mbongo baliaka kaka ba ibaka mbongo na remercier susu excellence Patrick Mouyaya hein yende mukolo to yakina Joël to yakina yo hein to yakina Joël to matina mwana to keti na to ponga ti to mati kotika papa na biso corridor na CNPP voilà. Même papa Jessica Kabasele je crois que nane sengo moko vraiment voilà. Toute une question moko eza primordial pour na biso hein pour na bande ko ba la biso l'autre fois to monaka ya koko to no tika ngai na yo na fisson sai na ekibumba to tika na CNPP et après aerobima azongeli sous maladie o déranger ki biso to yebi to tanga sous soate peut déranger moko pété est-ce que ndenga bimi boy akozonga lisusu na état oyo to bana kokuta kotina babalabala na bakimbangu na quartier belebele na maladie azaki nango to tout aussi ba précaution mususu pona ko effacer vraiment image wana l'artiste na biso tonto Bokelo bon anniversaire azo vous savez 50 ans à Johnny Bokelo na pesi fin Bokelo mboti sikana so bozali papi mebelanga ki so tunya malamu auti hôpital azana appareil te hein botindela ye mbongo aywa bakuluna baiba ngai babetanga penza baiba ngai appareil bazwa voilà kende nango alors tokosenga na bato bazali na biso bana émission yo tosombela appareil batala appel azali kobenga nango Butola Saki
Kamwa saki moi ya muke zaki na kati wala. Yo zoba yo. Akenango. Wana wa bon. Kana lingwa la? Tiens, la lingwa la te. OK. Wapi? Voilà. Alors, zonga pas alors tout le appareil, tout en contact. Voilà. Il faut abandonner l'IA. Tout ni non. Kokodioko mérite d'être soutenu. Tant on numéro de téléphone Oya, tu es dans même grand frère Nangaye honorable Bukasa. La minute à ça Mushimai. Moi na benga la remercier appareil voilà. Alors le coup la Joël en tout cas on a remercié Bana Marcel. On va essayer, oui, on va essayer. On va essayer, Baloyo, tout l'andela cahier, hein, non, c'est un papa Ilombe, que tout l'andela cahier à la loupe. Ils ont pas qui s'est zangate, coulé zangate, bana, au bazo l'andela biso, il faut liaka. Il faut liaka, c'est tout, pour vraiment d'amoni. Ah, voilà. Il faut se moquer, papa. Yaka donc ben saki a police ya mo poza mo mtu aminganga ba pekisanga ba lo batala yo obiki show masanga komela kapchusu masanga te soki ba yeli o sexa biso mingi boye zonga sanga mela boya senga kaka secret na boy na lapi na boy na boy kolia nya na ngai ko jamais na kolia yango donc masanga ko mela on souté. OK, ça c'est bien. Mais il y a nous déjà il y a kato et baka nini to bando tuna déjà ba question monsieur. Bon appétit hein. Yo rêver na sima. Shabakei, je peux ça sous na mawana lela sous Shaba. Mais au que t'allais peine à pierre tomba les gens ont problème terre. Là que ne otala e ikambuté. Biso eza nsela ya biso nyonso dokende. Camarade Shaba. Shaba. Mais oui. Shaba. Même dans la zobela, tozo na Shaba za mingo ya pana yi. Tout ça qui démarche ya naye Shaba danga. Non. Pardon, vous êtes des mots. Sigrende, pardon. Il y a rouge, il y a rouge. Donc lingi so mona masanga te. Na biso na boya nya. Donde na lapi masanga, mazamba. Oh. Voilà, docteur docteur Babisio eza parmi babiloko oyo sali ke et commissaire na maladie et commissaire qui yo masanga. Bon, masanga eza na base. Eza na base. Ya ko commissaire na ngai na komado isengi ya basoba. Merci beaucoup. Bakisa. Ah. Ya toi. Merci. Bakisa va fantabi ba ni moi. Masanga voilà. Merci à beaucoup, bon appétit. Il y a déjà, il y a Rose. Pour cela, vieille bilo pembe nous on a déjà. Rose, yo tu as maman. Tu es là pour me pendre na ona. Tu on peut na sunga pe na quoi. Ali aneti donc azani moi à l'aise quoi. Alors tous appelez moi Joël mon Joël. Rose, on a besoin de me kokuna. Combien de mois dans CNPP? En tout ça, au moins 2 mois et demi. C'est 2 mois. Il y a un certain temps où je suis bétaka. Tu as en pleine pongi, tu as mon gars porte, qui porte, on fait le boy. Mon pas cher à Congo. Tant que je suis à papa, tu es à l'hôpital. Pour battre na pesa battre moi papa mo bunga OK abunga to boso to retrouver tout monde to commence à ce que programme pour to kende na HJ vu qu'est-ce que HJ kuna pe malade wana baza pena na base ya spécialité na ngote
nde commerce ko bongo ekomaki batamo beso topesi bakisi soit minimum bakisi oki bien au moins tamo bo asal super sa mémoire nde pa chaque ya na tongo na zo biso na tongo na kaka na laitse bilamba mbangu to biminaye to koma pe maman na hôpital ti wana nzambe pa yo sur biso à récupérer à moi pena par rapport à nde tozala ki nde siko tozali en tout cas na commission nzambe na pesca merci na nyonso. Voilà, merci pe ndenge bozaki kuna na hôpital selon ndenge yo moko zaki pe na sur place attaque mwana na ye ba docteur balobai na bino nini o bo reteniraki. Bon pona na maladie ya papa biso ba biloko eza ko lokola cause o nde ba médecin balobai na biso eza ya liboso eza na komela ye moko parce que andaka pe komela pe trop mais à part wana eza pe susu ba souci ba ko kanisa mingi pomoni selon de ba médecin ba expliquer biso ba bi malade o ya zobi les ba malade mon boy elingi même pas te a kanisa makasi ata ba souci donc na selon vinde to vivre ka vie privée na biso de to vivre eza ba mamusu ndo sala ki a raisonnera trop ya on est un homme mais biso na ba richite na. Voilà, merci beaucoup. Par rapport à yo pe mwana o to senga nini ndenge papa bimi santé zongi quand même bien o senga isusu nini na bato baza na posa ba aider lisusu papa. Bon pona bato baza posa ba aider lisusu papa naza nga pina na mingi o senga te mais ezaka ka ko landela pe mutongo moi soutien quelque part à ma visite kuto dans l'hôpital malgré na monara président Elombe na monara président Elombe na papa Chaka Congo na ya Yves mais batebele misuna mona na bango te okoyo no bongo te mais ta moi visite ngo mona ba collègue na ye baninga na ye ezozong ça pe mémoire na ye pe malembe ndeti le jour papa Chaka benga biso susu pa cha bakufi mo ka lela à l'hôpital lela mais à part ça a pe mutumo boye donc à kozanga eloko liate surtout ana à kozanga eloko liate pour bakisi romilana a dire trop mais nabi ke nzamba sunga ndeka nzambe déjà sungi biso to bi hôpital nyonso ezana bien le bakisi wana epese ma petit mingi bakisi wana pour aller à tout moment à tout le temps en journée moro à rolia 3 4 fois 5 fois pour en plus pour ngaroma la mingi comment la mingi avant kuboya azaya la ngamundi amna la musse pour na mundi boye mais de toutes les façons na commissaire nzambe na PSP merci mingi na papa Chaka na PSP merci na président Elombe na fondation Maman Denise na PSP merci na bandeko na biso famille ba soutenir biso en tout cas nzambe pambola bango. Voilà, merci beaucoup na PSP micro pa Yves. Voilà, Chaka yimo bi Chaka tu vengi Chaka te mais Chaka Congo amoureux ala nango na bandeko na yo surtout plus ba o baza un peu délaissé en fait ezaka nini tout le monde bimisi mbongo no sombeli ya koko biloko quelque part pe bandeko pe bazo finga par rapport à makambo to yela ngo sima mais tout son nom lelo non ma compassion no na compassion on ça la Yves je crois Joël Azali mwana mokete Marcel Azali mwana mokete bana Kodeko tous les jours papa taraboye même mokena ngai na kutindela bango bali bana ngai amoninga na ngai compassion abota makanango ndenge babengi apôtre Valentin Katiz na États-Unis apôtre Valentin Katiz Kodeko motuno ye bo soutenir ye nzambe apesa makoki pona na miga kosa maba kozaba solution makamba boyi parce que ndenga zali wana faut maintenant to kendela ye vraiment to landela ye malembe faut sectongo leki otuni bana ndenge ni ala ndenge ni so ma faut pas to ke hôpital le mona il faut maintenant esengi bonne foi ya bato ndenge ba moi ebele tango bisisa nani autorité morale Sandra Bumba qui c'est nani Sylvie Kabeya nani Néné oui maman Néné il peut atteindre qui souvenir na ye en tout cas bato tango abelaki beaucoup continuer à soutenir ye so faut il faut lier c'est ma kiswana il faut liaka
bakisi wana fo aliaka kisi azanga kisi te tonosala effort tolandelaka ya ntuka olobi bien mais lelo plus bato mpe bakomolongola ma confiance mwa moke pembe na chaque congo nayebi te ntango bamoni susu oye na bolingo na mpa kokodioko mais ma confiance oyo elongwaki ndambo mpona bato ya makambo ya defao ezosala na ndenge nini tozonga mpe donc toza na biso na émission ya vie na biso mais ma confiance na bato balongo mpo tozomona bacommentaire ebele diaspora etelemi tiaka congo ayaka so na makambo ya bato te ebi nazalaka na larme aux yeux ntango so alelaka nga moko abi po mokolo nga na kozala te nanga kosala mosala oyo toujours question ezongelaka ngaka na motu na ngai toujours oui kokritike ezali facile kuluma to mpe alors na biso kuluma to mpe conseil apesaka na yoka ngo parce que les gens voient seulement l'argent toye na restaurant oyo tolie gâteau biso biloko ofele tant tokende sens babiso sens ofele non il faut ozala na sens ya responsabilité neti ngai komedi soki awa odi omoni po oyo ye te je crois mwana biso kameko nani cameraman amika mwana nani ya rose de la jabo nani mwana kasika songo auti masina sango ayekoluka ngai oyo nasalaka bafamille surtout en tout cas ata famille moko te balobaka papa mais famille papa de fao bazoremisanga mingi mais sauf bazoregrete papa tiaka kongo felo ya yo moko na kati ya sans danger mpa na yo tomonaka mpo ngai nakendaka tout droit chemin napesi kolo droit chemin dicaprio ayembi ngai ayembi ngai vraiment dicaprio apiso mbosifadi pupa en tout cas merci mpe pour votre information na matanga papa de fao en tout cas de fao azalaki non conflictuel ngai na mopa toyokani tongo soda bien nakende pa mopa ayambi ngai très bien en tout cas bon ntango nakendaki fana zonga parce que nazalaki na démarche moko naosala ifa zonge po ya ebeta mingi scrab ntango azalaki fete mais en tout cas jour mosusu nazoya tokemba moko mona chaque kuna akota en tout cas papa de femme molimo na ye epema na kimia epema na kimia ndenge nini par rapport ya mbongo tozozonga nanu kaka wana mwa moke explique biso mwa moke toyebi toza na une émission mobima mpo nango mais tosola na mwa moke makambo oyo bayebi tiaka kongo azalaka nango bien azalaka malamu na bato alors l'intérêt ya aspect l'artiste danger tomonaka ndenge osalaka ben obimisi mbongo awa na nsima toyebi ke tiaka kongo akolia koleka mais oui ezalaka ndenge wana quelle boule po $25,000 wana lelo epandi diaspora epandi bamédicien ebele explique biso nanu confiance wana bato balongoli na ndenge osungaka bato boye ozomata quelque part mpe esali mabe epuis ozoyisa biso ke famille adefa bao lelo mabe basepeli na yo na mbongo na bango ozwi $2,000 biso lona ba 1200 mais ozwi 2000 Yves je crois Dieu merci bana makokodi ke banda tozalaka na yo omoni problème c'est quoi évitons pour s'improviser ni ba caméraman baza wana ni ko mania na caméra te mais tango mbongo ezali nango filmera pola na mbongo c'est ça qui s'est passé na matanga ya ndeko na biso des femmes à tout le monde pour ça émission tout ça na yo moi j'accuse papa Adio Salemba n'accuse ndenge nini au départ lui-même a lui na ndenge et ça la makate tous les documents ngana za nango il y a ça pour signer ba petit rapport on faisait ça avec Aimé Bassay au tribunal tout ça là matanga il y a un musicien je crois c'est pas matanga ya des fois parce que to zuba bani ba bien on même dernièrement tout ça là qui a papa Joski qui a beaucoup de zalaki omoni mbutu yaki mais suka nango ngana salaki yango matanga ya nani papa Lutumba je crois que omoni Rose Zolengira kokodio babe alors tika ya sengo c'est ça alors le reste c'est quoi premier jour parce que moni ba émission yo et qui n'arrête na parquet akolobo le bakinini tant na salle comité d'organisation tant des fois kofi ngai mutu nazo contact ya famille babenga ngai na bengi famille avec les qui naye Chirac le premier c'est quoi nataki papa Bombenga azala président comité d'organisation nebaki pourquoi nataki mais yé papa lui ça bengi papa Bombenga
Papa Bombenga a rappelé Papa de Salemba. Papa de Salemba makambo wana kima yango kokota te lobilo bakofinga moyibi tika chaka Kongo asala yango ndenge yesa mesandi bafinga ye ndenge ayibinga salamaka. En tout cas pesa de Salemba wana zoloba na conseiller ko mokote Papa de Salemba ayokela kingai na sali mikanda ndenge salamaka tout mais pour tout ça la bref pour tout ça l'émission Mobimba c'est problème $25 moto et ko clabousser makamono so $25. C'est comment ça s'est passé quand on dit douala ngambu na sali remarque que matanga de fa ozama lili na bengi monsieur Blaise Luyeye azola na biso mutu moko malamu très gentil journaliste yé wana wa pembe papa Ngobila. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Blaise Luyeye a dit que papa il a minimum 10 personnes y compris la famille biologique. Donc ndaki to moni papa Ngobila ngamu nazoki parole. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibinombo te na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu ils a plus 243 89 72 32 229. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour na ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout ba sukaka. Moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te na ne salamate. Bango nyonso surtout ba bika. Avant kutu boya bo fukama, bo senga Saint-Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite. Bokota na YouTube, bobeta Papa Moïse prophète TV. Boko mona ba témoignage ya ba belé oyo ba bika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna, na kumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe ya papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Rigé. Un peu partout là, au contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnie Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, écoute, on a prophète Moïse. Le prophète Moïse, homme de Dieu.
Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussali Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokaté. Il y a deux rendez-vous dans l'hôpital ya Minenen. Baibisanga et Koko yokaté. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yoka lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Tambuso bakosa rabino. C'est moi qui ai pris les paroles devant Badouzo Yakiwana. Pour la Kosala, Papa Ngobela et Debiso, pour la place des artistes. Pour des concerts qui devraient commencer pendant mardi, qui me reconnaissent des femmes. Papa Batou, Aboya quitté. On est il nous a remis $5,000. Voilà qu'une 9 de Kaboli 450, y compris la famille biologique, il y a Papa Nabiso. Des femmes avec la carte. Voilà le premier jour. Premier jour. Couvert parce que vous avez compris. Voilà à part $25,000. Voilà les bibités. Ok. Si non, comme mécaté, papa, bon bouquet, papa, c'est bon bouquet. Le gouverneur a lobby qui est à Koya lobby, côté la famille. Tu as dit c'est deux camps, famille biologique et famille artistique. Il fallait papa Ndabiso Jantina qui est na Makanza côté là. Et c'est que pour nous, mais papa a joué moi malaise. Je crois qu'il y a un sauté. Bisous à côté de Zongaki. Il y a l'état de besoin à $66,000. Pour le obsèque. Non, obsèque. Il faut que la paix soit émission. Bisous doit comprendre que 62 millions pour le obsèque pour la décoration. Expliquez Bisous. Concert à la place des artistes. Ok. Ça n'a rien à voir avec Matanga. Ok. On a musiciens, hommage à des concert à la place des artistes. Même, oui. Non, l'anda bien. Le gouverneur a Bengaki, mon conseil a un podium, un instrument. C'est que tu es ici, mon conseil. Les musiciens, à thème transport, il y a un moni. Le gouverneur a yébé azar kitirel azar médecin kitirel yébé ça la maka avec bokende bo ça état de besoin pour na routine donc je moi on déjà quoi moi état de besoin au moins ta famille si comme famille ngam na sala kiango tant que papa ça papa Dieu salé mal bit ngano 600,000 et l'équipe ngano à l'accent par réplique moko zala qui même repris na ba bien on est na ministère qui des arts tant na longola ngo to na $36,000. Et si quand on a déjà que danger zali, mais c'est Adios a retiré biso ba signature. Toko signé ngai et me basai na 3 signatures. Oh voilà, na uti kuna babinga mona signaka ngai papa. Et ça mokanda ya association. Pour la crédibilité, il faut 2-3 signatures ba écrire et donc bomba ba la kati et ça rangote. Mais c'est bien souillé azoko zela. Le dossier après ça gouverneur pour après ça ba de question bon a retirer biso avec yemo signaka. OK. Tant que administratif na monique ils ont besoin de préparer voilà ninga ba de signature. J'avais déjà senti ça. OK. Le gouverneur a moni papier. Il était des besoins. Waya maele na ngai moko mona ngai moko asalaka. Le gouverneur a pointé et que sur $25,000. OK. Tango ngana zongi parce que tana zongi il y a bien que non à quel pas mettre John a payé déjà $1,000 pour tout ça banderole. Il y a qui dit ma bête. Abi même bon ango à lobby zali Bank Lambert faut payer ça 1,500.
banaka mokolo nga oyo vraiment kama mikolo mibale 1500 mbongo balokutaka ngo 1500 bon ça va après $500 na keba na Adney na futi mbongo pour ba banderole tant ça ba banderole nde ministère akiti des arts oyo paya mama na biso Catherine ba bengi ngai chako ngozali wapi abiyaka awa avant de remettre mbongo na famille mbongo na musicien yo faut zala wana. OK. Mais je crois pas dans l'émission, je crois pas comprendre mon nene ba konzi ba pesa ngai. Parce que bien au moins chez lui il y a la transparence. Rien qui va se cacher na repose sa rapport ndenge salama. Voilà. Ma béa Véro qui a la haute là qui hey ma Véro na otanga Congo na mingi te pas place mingi. Hein au moins même pour eux. Ils a Dominique na roda tango. OK. Qui est vraiment Dominique qui est. Oui, c'est Dominique qui est en tout cas kutanga mingi wa Congo na te. Voilà, toujours zo prendre père ma mingi famille qui est ne pas vous aller mboto vous aller. Voilà. Pangu na commis na ministère na commis to signer retrait de fonds de Yombala à de Salemba ngaina emi basai to misi mbongo tant de misi mbongo $10,000. OK. Tant $10,000 bimi to bimi libanda. OK. Mutazo passer la partage la kingai ils ont prendre parce que tout sumba to berté ngona zone lima ngambo na studio c'est l'argent nous avons des défenses à bloquer tout fout à $3,000 studio $1,000 il y a clip 4,000 to chanson pour ma 3,000 papa écoute yo kota ba studio minene na Congo chaka studio 3,000 te na linga tout ça peut moi éclairage c'est éviter ceux qui sont na États-Unis je sais pas voilà vas-y wana makamba ba studio ngana ku ba $5,000 voilà tango na pesi teomba la 500 et combien 4,500 voilà ba bisinga ke 50 artistes mutu ba yimbaki nzembo wana akola mbongo bimi nango te po be yango $50. OK. Je crois que c'est 2,500 je crois. Délégation étrangère il faut y a na préparer qui bakota lango il faut distraire papier wana 2,500 ngaba bobombaka 1,500 mbongo le père va azali jour en peu quand on ça partage le père a dit que mbongo tout des fois mbongo na ba mission tant ça studio on va savoir mbongo transport mimi na ba 500 ba libérer 500 o etikali ngana zo ki $250 ba bengo frais ya comité d'organisation. Na pesi emi basai $250 to pesi président na ai $500 mbongo etikalaki batiango na kesa imiko. Ndeko na ngai kuna problème ezalaki nango te. OK. Na démarrer mutuka bimbongo ya hôtel de ville ebimi. Yoka voiture yoka ne mbangu avec zo mbongo ngabi la voiture pe bi egelia mbongo na komi na balabala telemi Mercedes Salemba akiti akeba mettre John benga Mercedes Salemba benga azo ya matenga ba tamu su ba calcul to ba nini oyo ngana ke na kembango na siège pona ko apaiser musicien pona ba se calmer ke mbongo ebina biso mbongo ebimi boza pesa de sazoko ya na chanson d'abino to fani mokete pesa de Salemba akomi alobi nanga ke mbongo ebimi $25,000. OK. Ba bimisi mbongo patangi ngate o nino ba bimisi mbongo balongoli $7,000. Ngambala moko bi yango mbongo ngola Congo bambolo kuta bongo wana ba personnel est-ce que na yebi nanga te papa. OK. Papa oza ba ya mama Rose zaba émission moko balanda ngona pako to taki koma mutu yende alobaki. OK. Kutunga ke na ko sepela parce que émission to kutinda ngopé papa Jadine Ngobela soki biloko eza na kati ya hôtel de ville ce n'est pas normal. OK. Na kanzi sous tango papa na biso Bolène na kufaka esalama basanga ngai commission ya $2,000 na pour tumisa mbongo papa Bolène. So zande ko kitoko za mbongo mutu akufi. Comment papa Jadine Ngobela
n'habité dans Oya, au Benga Batona, qui ont pris les $7,000. Ok. Bon, mon kebo, il veut mettre 7 000. Parce que, bon, non, maintenant, le Tumba, $640,000. Il y a Bouemba, 450. Dernièrement, la salle qui a Joski, il n'a jamais 60. Il y a Maman Chakou dans les 35. Vous comprenez? Bon, ok. Maintenant, 7 000, 18 000. Ok. Ngabimbo, pourquoi la bataille là, ouais? Monique, quand tu devant Ado Salemba, ne dinga nazali na senaï. Na ko réviser jamais la mise sur un musicien. Ngabi na tongo. Tout dans la tongo. Parce que wana mbongela la panani. Pas Ado Salemba. OK. Si ngabi na bande la calcul parce que ne le saki prévision. Parce que na ça ngom surtout. Et ko koka sous te ne to kana kizala na 25 000. Tongo était raté na bengi papa la biso Aimé Basai, secrétaire général. Ngatobenga pesa 2 sabiki mbongo ebimaki. Non. 5h du matin la musi Margot na Anna. Margot, papa, Anna, papa, boyanan. Na pesi bango rapport. Ta makambozo le kawa, nazomona ngo ça va chauffer. Wana bana na yo. Na yebisi bana, pourquoi makambozo na yebisa bango? Abi papa, zala ekenge kozwa mbongo wana te. Bana nebe papa kozwa mbongo wana te. OK. Tongo tani Aimé Basaya ye tanga komi moketo mona bilabela ye parce que na kata parce que va faire comprendre bat tant on a sala qui organisation membre pas des artistes président Ado Salemba vice-président Redi Amisi chargé à finance maman Bilabel na Jalo le Cambodgien porte-parole manda chante ngana na logistique vous comprenez maman Bilabel a yaki pour na ozo mongo oyo et Sengeli et Salama n'a pas des artistes parce que tel n'a pas Jalo le Cambodgien ce qui ça y est toi Betty a Misimbongo a foutu ko foutate a Pessi a signé pour là to éviter désarroi voilà papa de sa Pessi rapport maman Bilabel to zedi mbongo bana ba na mbongo bana ya nani ya papa de Salemba. OK. Et bon parce que nga so na loba avec précision. OK. Ya auto linga ko pemi. Bana baye, moi na ça y est na botia $5. OK. Batangi mbongo ba pesa mambela bele $3,000. OK. Pona ne vous savez partition ya ba musicien ou ba kozwa ba 500 parce que zala qui bien calculé. Mambela bele no pas ça Congo ngai Abakus, zoka mbongo yo, pesa mama tsala mwana Manda Adolphe na ziko wa mbongo na zwaki. Ya boyi ko zota longoli épargne. Yes, transport na yali, tam so ba comprendre te. Mbongo na bimaki pour ba artiste oyo parce que c'était minimum 55 orchestres qui devraient jouer à la place des artistes. Tous les orchestres sont bêta après au concert ben ça transport na bango. C'était bien calculé. Déjà il pour na pour décorer artiste était. Non. OK. Non. On va se wana ba lo kaba ba ima mweza zo vraie version singai. C'est qui va kokanga ngai. OK. Maintenant. Etikali 2000. Mais ça dit Salemba après Aimé Basai $2,000. OK. Ki tsaka Congo so 1000, yeba za 1000. Ngai papa mbongo yo na kozo ya ngote. Wana bana mi balé hormi mi sato. Na telemi na kele bana na kenda na tukuta na Salemba boiti. Na bi comment ngai kolo projet ngai muna saba démarche na ko kana mbongo na bato ne so basaki lo mo côté. Non. Alia. On a 12 000 portées disparues. Non, on a tanga nanu. Oyo mona ki 5 000. On a moni 5 000, $2,000 ba pesa e basai ye basiliki akei. Na tonga emiyaka na ndako. Na ndako nga boyoka ndenge ni boye ngambo. Matali ko ngana mata susu ngate. Mbongo na zwango te. Ti tokomona mbongo so ebimawa. To sala calcul ensemble ce qui mbongo to pesa mambi la belle c'était na papa Jalo le Cambodgien bango balaki chargé à finance. OK. Amati ngana kena ngai apesi manango emi abenga o papa abakisi so 200 ngabina kozwa mbongo
te. Je continue mes démarches. Namona, qui tire à Rebengai. Avec le Congo, Benga Messadio Salemba, après ça, y a un bon gars, ma pas des artistes. Parce que c'est un bon gars. Benga Papa Dios. Benga Papa Dios. On a encore ma lobby, hein? Vendredi. J'ai ma téléphone. On a dit, oh yo, échec. Et mes basailles, aux Awak, aux Arandako. Bon, on a comme 1200, il y a un bon gars. J'ai 1200 oyo. Premièrement, je suis le bagage 1200. Je suis bon pas mais ça dit ça débattre. OK. Na bano ça va dépense pour na pas des artistes. Même na programme pas des artistes c'est Arts en danger. Mutasala qui programme pas des artistes. Na misuya conseiller financier à ministère des arts. Le monde est sur l'administration tout que je faisais à pas des artistes, j'ai des documents. J'ai des récits. Pourquoi on a sikoyo na pourquoi on a même ceux qui m'ont comme ça la plaquette wana et où me la ramène on tout espèce même tout ça mérite l'autre comme des fois qu'on fait en 2021 c'est 2022 on allait obligé de bana sauf plaquette il y a des fois un document tu comment un document oui je pas la faire ça na bombaka OK na bon moi comme nani Mika moi yangote Mika ça moi déjà na so que ça na kata mutuka wana OK to comme kuna to komi na pourquoi na moi na bengi ba ministère est-ce que des fois c'est décoré oh des fois c'est décoré na le 30 juin na ba yango décoration collective ba te ba décorer le 30 juin na ko na ministère ba ndeko na ngai des fois za décorer te to bunda ba décorer des fois to bengi ministre de enani ministre Modéron Simba, il y a tourisme. En Espagne, tu bien quelqu'un tant que né Congo. Tu es libre. Tu expliques, avec papa, je vais faire tout pour décorer des femmes. Tu as dit ça. Tout est là. Tu es là. Il y a 22 heures. Dans ma campagne, na entrée à papa Rabiso, Jantine Ngobila. Tu bien Blaise, dans la 4. Akobima to bengi Blaise azo ya mbate sima repeli na chaka ero dikamunga no to lukayo okota so gouverneur to zo kambongo ba décorer de FAO parce que l'état a bien nambongo te mais libre mbalamoko besoin ya lobiki oh mais hier le gouverneur a donné à monsieur de Salemba $25,000 mbalamoko a dit ça gangi parce que on comprend que la bombe qui la bombe là dit c'est parce que il y a avant c'est pas que il y a nango il y a déjà ba makelele mona bomba qui na pesa de ça na kambwana le to bando luka moi to bengi batu c'est déjà trop tard en bref to longola makamwa zo baka na ba réseaux sociaux voilà ba mise ba lembongo il y a des fois non pour le ba landile ki na manda a le bio ayimi non Mbongo est destiné aux musiciens au bazar qui retenu pour jouer à la place des artistes. Ils ont été famille, le musicien congolais va aux alliés. Bon, tu es bien sûr quand je les anango, hein? Tu es bien sûr préparé et là des fois tu es bien noté. Bah il y a tout des voyants on a noté. Mbongo besoin que même temps jour pour ben gabino pour ben concert pendant des fois. Mbongo est destiné il n'a transformé mon temps pour moi que l'olia moi c'est que les musiciens c'était comme ça. Ben yo que la manda chante $500 sans pourtant signifier et ça nini au tiga mbongo bi zwa kaka yo zwa kaka zwa lia obimo kei non babu ali ezaki bongo mais kasi ezaki bongo manda lele ki na lingaka mingi hein moni tani kambe koyaka parce que moni que essayer l'artiste. OK. Manda yebi abiki il a parlé avec Maître John. Vous entendez? C'est une polémique té manda mbongo na limbongo oyo ba artiste oyo ba kobeta oyo ba ki retenu pour jouer à la part des artistes. Zali mbongo te yo lia non, ya ki moi transformer musicien, moi tam suma secret moi après concert. Mais au signifie que yango tenenge. Ayebi. Yemoko lobisu que Maître John pa yebisa ki yango. C'est un problème té, wana za polémique té. Moni ba manda ba leki mo ba tam sou
bakoka choc te le moto ametana anti choc nde ngai mais sikoyo au moins que lelo mabe ekoti mwa makasi tomoni Félix Bazeko lelo na manda chante mabe ekoti mama tiala mwana lakeli bino bato mpe bolema mbongo yango mama tiala mwana lakeli bino epuis bino yo mpo kuta oyembaka no bien te oyembaka no lisusu te tolo babongo donc babi bamingongo bato to balie mbongo wana bamingongo alembaka te na apesa bambongo ngati mbongo bazoganga mbongo nga na bimisi yango mais soki babi kutu mingongo na mine beba lokola boyembaka donc mingongo na mine beba yoka zomoniki likambo ngo esali choc na bato eza kitoko te parce que le vrai problème c'est pas les musiciens le vrai problème c'est Messadio Salemba à partir d'un mbongo elongwaki ya $7,000 soki $8,000 problème eutinde wana yango gouverneur amona émission yo tokotindela yango ntango ya abenga bamusicien famille de fao na bato ne ya cabinet tovanda bayebake mbongo ekewa parce que c'est anormal ndile komi dikope yo liaki nango te nalobi nga nazwaki ta 1000 francs tei papa nabi na yo ebe basali c'était responsable na salo jeunesse ya likambo wana mbongo wana nazwaki yo nani na bana bapekisaki ngai nazwaki yango vendredi mpo na sauver image ya corps de fois okenda pas des artistes mais mana chante atangi nkombo na yo nani babi bato bazwaki mbongo yo bozali papa bayebi mana chante akokosa bien bayebi vérité te ozoyoka ngai nawanganaka te nabiki tozwaki $250 nani na nisaki eza na wangani ngai nawanganaka te nga sobiki j'ai mangé j'ai pris comprendre le problème c'est d'avoir ezali erreur euti epai ya papa de Salemba abi ya yi makambo esalamaka te kote mona kota pesa de Salemba esika nini pesa de Salemba bazomenace na bamisicien oyo bayembaki nzembo esika mpe ya $50 apesi 200 apesi 300 apesi 400 eloko ya mbuye yango efali azala parce que sentire ezalaki ngai na eye basai mais ntango alashe biso akende bama bapeti bazotambola yango wana bamike wana c'est là parce que ça c'est l'organisation c'est l'organisation beba oyo ake travaille na bango kaka mpo bamonaki mbongo mais maintenant qui est sali pesa de Salemba ntango mosusu boko mosusu bazoba wana ntango mosusu azana innocent oyo obebisi réputation peut-être ya famille langu bato nde balingaka yo nde bapesaka confiance mbongo te c'était moi qui était le chef ya faisait d'organisation c'est pas moi nga ezali nga te nga nde apesi mayele ya mikanda na babudget wana nga nasalaki yango et l'erreur tu comprends il n'y a pas de mauvais trouf il y a que mauvais chef c'est le chef qui a dérouté ntango adérouté mutu ape dérouté na la volant ntango dérouté bato na nsima osalaki bakufi ozalaki wana te mpona opesa conseil azoyama su téléphone te il ne répond pas téléphone arrête un téléphone te parce qu'un chef il faut être un diplomate il faut la diplomatie que mutu oyo nakubouge te mwana manene makambo machako qu'est-ce que j'ai fait bacomédie bafingai ngai na matanga machako lelo bango bacamarade na ngai fa benda bi likambo na moni aimé sako boya nano namoni likambo bobo toko aider ye mais ye asundulaki biso complètement répartition ya mbongo esami ndenge nini est-ce kasi te nde bokaboli kabla est-ce que mbongo soki barenir yango lelo ekezonga pour ke loka bobetile mpe ndula yango te ndenge yo lobi okoki kopesa te famille ya defa atako mwasi aza te atako mwana azali te rectifier bamisie mosusu babetaki na non makanza te na la grâce na la grâce bongo vie boja kolandela mbongo wana pa betelaki landanga bien papa na veille na lobi papa dossier ya mbongo ngai nayebi yango te ntango kaka mbongo ebimi j'étais isolé à tous les démarches mpona mbongo baizolaki ngai nayebi rien nayebi so 1200 nazwaki oyo lelo nayoki lobi papa 200 azalaki na soki na réunion azoconfirme apesi so 2200 ngai na eye basai mais c'était responsable comment dire des mensonges devant les gens un chef akokosa te parce que papa mon administration fozaka mayele o wazola nzimbo verkis même 10 francs osala des charges alakisa biso des charges tosalaki
otozoki mbongo wana vraiment et puis ça n'a pas ça c'est la honte. Mais comment les autorités mais bata bonne foi ba croire biso sous dans makambo. Deux na bosse longo na bisayo mwana ania. Na bisayo Dozo ga porter plainte sali nini leki na yo mwana na yo. Ba ko kangaye yefa mwana makala. Ne yefa mwana makala nanu tango bima nde a comprendre moto asakana kana ye. Mais ania za mwana ngazo tamba na sikeli na misa kiti des arts ba inere kula ania. Je dis que misa kiti des arts ngamu na saka makambo. Il faut prévenir des choses oyo sala kati. Na lobi na papa dialogue wasaki moto de fao. Bolu kilanga mbongo na kende ko réserver place pour na morgue ya cinquantenaire to boite mukulokore kuya to talingana katelangana na $100. Non, oui $100. Oui. Alors au moni yo ibi ndenge maman chaque telangana ki j'avais prévu que mbongo mo wa pesa ngana réserver place ba ina $100 $20 somba essence na bengi monsieur Henri Bostene azali bokilo na biso mwana mobile ya mpongo love yazanga na cinquantenaire ya bi papa Nicolo il faut appuyer bah nini ba morgue ils ont toujours kotonda alors tango moni le report il y a des fois alors maintenant l'état peut na ndenge bango ba sai pe ndenge parce que na carte état de besoin mbongo wana ezali rubrique ezali OK ils ont prendre même ba ministère ba utiliser rubrique oyo on ngana salaki état de besoin bango be ba quelque chose d'accord surtout que yaki d'accord et ou bien que nangote hein ba futi be mbongo de soi-disant les familles même ngana futa ikuna ba ko zanga mbongo ko yali férié encore famille waki de $25,000 ba kasinga na zwaki yangote l'état tu ngana roza rajab l'état ngana kende ko tika message mbala moko tata wana lokola ba kinda jana kanda $25,000 donc c'est mbongo na biso donc c'est mbongo na biso mais papa mbongo za combien rose rajab ça qui on a bi rose quoi tu papa mbongo a combien $80 akei yé da ça qui transfert wana ania azo filmer la ko batama ngabi ania non moi na très dangereux wana ania star non moi na dangereux bengi boba etika bebo kema ania star parce que ba ania bali bato ba limina ka bato ne ba ania wana mais comment papa na yo chose disons na salir ngai avec $80 na tout ce que j'ai fait pour des femmes et na quelque chose que des femmes na Cameroun na Douala et puis ça risque na ce risque dans matin na Kenya Cameroun même peut-être 1000 francs ce qui équipe na remercier la marraine mandipile merci maman Pazali la marraine nzamba pambola yo mais Ania wa sali lelo samedi aroye ba déjà wakanga yimni ngote parce que hier kola asakana matcha la mwana ngala tchala mwana tingala tchaka Congo tabu zazo confondre longala tamba na satellite nazo tala waka pa bazo repérer aujourd'hui vous voyez ayi bien mais balakeli bino pe mama tchala mwana no ba de volume bon balakeli bino ngale mbonga de faute au compter ngai na bigisi le kuma de fauna na pas des artistes bon so ko de lo moteur la pas des artistes mais oyozo wanga na lobby réunion seulement lelo pe réunion za lisusu lobby oyaki ya de ya muka ya mbongo yo imiko saki réunion lobby lelo susu papa lelo susu réunion monsieur zali lelo ko toke filmango ba peu cette information mais c'est de Salemba papa vécu s'est retiré déjà intérim déjà ils ont prendre aza son pouvoir et engager imiko te de balongoli balongoli te ba retirer intérim naï OK ils ont prendre bien il fallait sur le canal au Tindongo on va être retiré intérim naï ils ont prendre au moni ngala gang na tsanda jina ngai na gang ya malongola ngai zate alors le conseil appelé ça papa de Salemba c'est un grand producteur Gilet d'or à ça makabonaye parce que il y a un homme d'affaires à sa business naye à cause de ce makambo te makambo salir bato le batika tchaka Congo c'est un message ata ofingi sina zwa antique ofinga wana parce que na suka nango mission noka BBC noka ebika ata ofingi suka aspect spirituel mission noka ça TV à TV en tout cas vraiment merci vraiment que Nzambe akomisa
ndeko nanga kokodio ko ndenga bimi mais tout ça dossier plutôt que na kokodio ko ndenga tozana vie na biso wa alors orlobani na bande obata la biso o ba comprendre que peut-être mal non o ba comprendre mal o pe ba fingi yo kanani ngai te ngai za kuna te mais la liste bima ba tie komona na la biso yebisa bango nini c'est message ça demba lobi ndenga bimisa mbongo ko ya susu mi desate ye lobi ya bagisi 2200 OK c'est pas sérieux. Un responsable de quoi ça va na ministre à battre. Le bien combien de batailles non combien zoaki parce que combat bateau bazo tamana pas bazo battre parce qu'il y a des choses on a devant les caméras il y a des choses bon bangoaka c'est qui tout côté c'est la honte c'est un son de makamboyo parce que yo mon na sala kango na mona babuzo ba boité na mona buso to boité le so ba porter une plainte bana mon apporter tout plainte mais c'est chatilingo bila parce que tout ce qu'on paye. Donc, vous avez accepté le lopé baro kangayo pour papa l'escroquerie bongo ouais va bien escroquerie de sali parce que c'est mais tu vous comprendre que c'était moyo pour pas dire bon mon ami ezali escroquerie parce que tu peux ça qui était des besoins to sali na était des besoins là té on a escroqué le gouverneur de la ville Blaise Mame Vili Zemba. Oh, ça dit escroquerie. Kokozo la fuma pour tout. Oh, hein? Espérance Moussitou. Oh, ça dit escroquerie. Ah, donc yo père moko on escroquer moko yo sérieux. On comprend ngati. Ngam na salaki l'état des besoins. OK. Était les besoins autour de la salle quand ils ont la ngati alors yo sala ki yango po escroquer ngai to keba comme na keba ce qui me c'est j'attends ngobela zongi ça muzuzu to za manada mene est-ce que moi ils allaient à réunir mbongo wana pour que bozongi ça artiste congolais donc manda ozongi ça manda au pesa c'est bien tout ça communiquer to bazongi mbongo bazongi pas de problème bengo yanga na ça yango pas des artistes bazo se monter que mon avantage nanga c'est que ndesco na ba preuve biloko moto mona rose ngo wana sonu zalaki wana plaqué de salamaki produit zalaki wana basolo zalaki ezali papa voilà rose ngo baksa voilà famille pepa tchaka Congo ba hotelemela babike ipare mbongo wana ezaki ya ngambo ya famille ya defa o mekana ko yebisa biso côté wana bo tshep ce problème la famille te famille ya bato tant so comprendre que information te après que l'on pas va j'attendre ngobela jour wana j'ai vu la famille c'est moi qui devais faire état de besoin famille nandeng na expérience c'était ça hein lobby de remercier papa Nyokalongo lobby après ça qui contribution na famille en tout cas merci le moment est venu pour na tous on ça le Kamboya imiko union des missions congolais en tout cas tous à la bomoko o edeki to bosana se bere salami à la prochaine fois et salamate diaspora et mon diaspora pardon non la diaspora on a lobby c'est ça c'est certifié ba mise ba liembonga matanga ya nini ya defaute mbongo wana ngamu tunakinosa na sawa de marche wana pour et permettre ça n'a pas des artistes il était prévu 55 orchestres et beta bana mardi et samedi c'est moi qui a fait le programme mardi mercredi jeudi vendredi samedi tu peux ça que mbongo na bateau tu as dit comme soit tikala qui soit beti ba pese transport c'était comme ça bolongo la ki ba mise ba lembongo ba non kutona na ko sepela ngote quand journée salamité tu temps mususu on va encore provoquer un concert pour na ba ko beta pour la défense voilà mais so bozongi simbongo ne sala bien makasi mbongo bozongi sika mbongo bazongi simbo bina mbongo kakati mbongo pas ça to na Cameroun na lani na libanda na lani na kiti ya aéroport na nzim olobi rien kamino ko ana ndeko na yoti yo mo zobenga mwana Congo c'est mon frère siko ko ça sacrifice pour ndeko non na lobi justement hein maman nga la bi maman la marraine Mandi Bile merci maman na pesi ma chérie Sandra Zokalilo na pesi Joël ça Joël nani Bukasa Marcel Bukasa bana wana na sango surprise na oba sai pona Kokoshi tout ça la Kokoshi Chimat Kalend Chimat bano batala bano no artiste oui ça bango ni na ce moment et tout le monde chutait vraiment na pesi mbote mingi merci et belé
et père maman fondatrice de fondation maman en tout cas yende maman na ngai ti sikoyo azaka maman na ngai pour na mela libele na ye na omela libele na ye kaka ya maman kaka. Voilà. Merci. Voilà. Check. Merci beaucoup. Alors, Tchakakong, on peut terminer. 00243 81 657 0958 00243 992 30 43 43 numéro za lango. Ceux qui problème au benga na inbox. Tant que bato bele ba ki makamango te siko bato ngo comprendre vérité tout comme na suka ba musicien ba lembonga matanga de faute. Cet argent était destiné ba beta concert na place des artistes. Voilà. Appareil. Sangi appareil. Zegoya. Sandra Bumba et Bichita nani. Autorité morale. Donc Kokozo la fumon poto. Ici quoi? Moi écoute na benga honorable. Exact. Ça musika la mbushi bai. Voilà. Voilà. Sika auto pe mata. C'est wana ba repeng ba Tchakakongo. Na repeng ça sommet appareil pour mes até. Abati la pont appareil ba sommet appareil. Bas en contact direct naie, c'est mes crocodiles qui méritent tant aux accords vivants à ce pays la canne tout dia tout compter que tout dia à aller dans Babylone maintenant il y a des amis du bokeh badine à toi badé matembele et là so non rose la jabu merci, c'était la Chaka Congo donc Chaka Congo yema zo c'est la bisoa pour nous à Congo aussi vient la biso Coco Dioko. Merci à Joël beaucoup ça. Boukassa plutôt j'allais dire merci la bonne surtout et na bossé maman Émilie de mamote mais tous peuple mettre maman Likelemba Billy Vumuka Fondation tous sont baveux orphelins pangi de moi yo avec toi John Bila ba existe belé. Merci na Poupon du Bonakata Canada na Bossanité Christophe le Fiti Jean-Robert Kala les savants de l'art de la force Kati Motema il y a maman la Nicole maman la prophète de Paris n'apporte Valentin Kachiz Valentin Kachiz en tout cas tu as ma bonne tia Kokodio ko na bonne li toi son akaya papa biso papa Kabachi bon aider ndenge tobito la kaya mi baleli wa Nene Tchakou le gars guitariste ne vraiment tia biso de l'eau toi ben la casque son en tout cas merci. Voilà, merci, à la prochaine fois, bye bye.